Bonsoir, ma fidèle téléspectateur et magazine Kinshasa na biso, ils sont toujours présents pour nous informer de côté de la réalité à Kinshasa. Remise et reprise au Elingaki Salama entre bureau et Janine Mabunda na bureau d'âge dans l'Assemblée nationale et comme il reporté pour la date ultérieure. Bon, on a commentaire à Nathan Siaka. Prévu pour le mercredi au 30 décembre 2020, remise et reprise entre bureau d'âge na équipe qui dirigée honorable Janine Mabunda dans l'Assemblée nationale et Zali Lissoussou reporté à une date cette fois-ci ultérieure. Information ezali qui livré na bandeko na biso ya 7/7 na bandeko ya direction ya communication ya bureau d'âge ya chambre basse ya parlement à travers communiqué moko o elobaki boy. Cérémonie à remise et reprise aux ezali qui prévu mokolo ya lelo 30 décembre 2020 entre bureau sortant Mabunda na bureau d'âge ezali reporté pour la date moko ultérieure ndenge ezali ko renseigner cellule ya communication ya Assemblée nationale. D'après ba source sûre na kati ya chambre basse ya parlement bureau d'âge azali cause la transmission ya ba document mususu na bandeko ya bureau Mabunda avant ba procéder na remise et reprise. Yangonde selon bango ezali ko sala rapport oyo. Donc tant que ba document on a nyonso e cause la réunité ezali moi passi remise et reprise oyo et salema. Et ce n'est pas qu'on signale que ezali pour la deuxième fois que ba reporter lisusu cérémonie à passation de pouvoir oyo entre bureau d'âge na équipe ya Mabunda kasi ya passi ezali que falaki ensemble et évoluer na ba dossier mususu po eza na ba dossier ebele oyo ezali ko senga na bango ba traiter kasi remise et reprise oyo ezali ko empêcher te évolution et salima na l'Assemblée nationale. Donc toko senga na bakondi ba chama maele côté kuna ja ping pong oyo nanu et si la remise et reprise et salima en bonne et due forme pe bandeko ya bureau d'âge ba organiser élection pe makambo évoluer Kinshasa et l'équipe partout. Na beni ba FRDC ba bomi 5 présumés combattants ya A2F na ba combat ya makasi o esalamaki na lose bolanda. Le calme semble être revenu. Ba forces armées à République démocratique du Congo FRDC na Mukuse ba neutraliser 5 présumés combattants ya ADF na Lose na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu. Porte-parole ya ba opération Sokola a affirmé que ezalaki na moment ya ba accrochage entre ba groupe ya armée régulière pe ba assaillants. Lieutenant Anthony Mwalushai abakisi que na mulongo ya ba FRDC militaire moko akweyaki mbala moko pe 6 mususu bazokaki pe azo se féliciter na musala basali pe alingi ke ba affrontement et se poursuivre po basukisa batu oyo bazota trouble pe ba ramener kimia na région ya Beni. Pona kosukisa, Lieutenant Anthony azo interpellé population balanda te batu oyo balingi kokabola boyokani oyo existaka banda kala entre ba civil na ba militaire. Pona rappel des localités ya secteur Rwenzori, Lose pe Mwenda bazalaki attaqué na ba présumé rebelle ya ADF na journée ya lundi o eleki. Toutefois ba force ya sécurité ba réussir pona kopousa ba assaillant musika. Tozo féliciter ba FRDC pe to encourager bango na musala kitoko oyo bazo sala. Toko senga na bango ba multiplier lisusu ba effort na ba stratégie pona kolonga libela banguna oyo bazotia trouble na côté ya Beni. Kinshasa et qui partout. Kaka na Beni 4 personnes bakufi pe bandako ezalaki incendié na nouvelle attaque ya ba rebelle ya A2F o esalamaki na Nzenga. Commentaire à Nathan Siaka. Situation ezali tendue na village Nzenga o ezali situé na plus ou moins 3 km ya Mutwanga chef-lieu ya secteur ya Rwenzori territoire ya Beni mokolo ya mercredi 30 décembre 2020. Et donc ezali à la base ezali passage ya ba rebelle ya ADF na village na butu ya mardi pe kotani la tongo ya mercredi ba causer plusieurs dégâts tant humains que matériels. Bande na biso ya 7/7.cd bazoki na nzela ya téléphone administrateur ya territoire ya Beni o yazali ko dénoncer plusieurs dégâts côté ba civil pe côté ba militaire. Alobi boy
ba rebelle basalaki incursion na Nzenga, ba deviaki ba position moko ya ba élément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo avant ba s'infiltrer na village. Ba lataki ba teni o ezalaki kokokana na o ya ba FRDC. Pona sikolo bilan ezali ya 4 morts na kati na bango 3 civils pe élément moko ya ba FRDC pe akoyaki. Kasi après yango boutique moko ya monene ezalaki incendié pe misusu ezalaki pillé systématiquement, c'est-à-dire batiki ata tonga te. Kutu na banyama o babokolaka na ndako bakimaki na bango pe ndenge Dona Kibwana azali ko préciser. Et sengeli ko signaler que village Nzenga auti kozala attaqué il y a quelques jours kaka na ba même rebelle wana ya ADF oyo actuellement bazali en débandade selon société civile entre Lumé na Bulongo o bazali na comme centre de gravité Loze et si kapi base arrière na bango ezali na Rwenzori. Donc ba kondibo fongola misu semaine oyo mobimba Rwenzori ezalaki attaqué. Donc Beni ezali vraiment en proie ya ba groupe rebelle bo chamaye le koto oyo ba soldat FRDC effectivité et mata poete buzoba oyo et si là surtout na période de ba fête Kinshasa et qui partout. Clôture la 7e conférence des gouverneurs et Salamaki Mokoloya lobby mardi 29 décembre 2020 na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe prochaine conférence ekosalama na ville ya Mbandaka na mikolo ezali koya. Commentaire Nathan Siata. 7e conférence de gouverneurs ezalaki clôturée Mokoloya mardi 29 décembre 2020 na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais de la nation. Ezali bongo vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde na qualité na ya rapporteur ya conférence asalaki lecture ya compte rendu ya ba travaux ya 2 jours oyo. Selon ministre Kankonde, principe ya organisation rotative ya conférence ezalaki retenu na ba participants. Pe lisusu ville ya Mbandaka na province ya Équateur nde ezalaki choisi pour ko abriter prochaine conférence de gouverneurs de province na date moko oyo kozala fixée prochainement. 7e conférence de gouverneurs oyo ezalaki tenue sous la direction ya yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe ezalaki na thème ya gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Rencontre oyo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na ba gouverneur ya province intervenir na contexte moko particulier oyo ezali caractérisé notamment na rupture ya coalition FCC Cash pour na mettre en place union sacrée de la nation lisusu kosilisa ba conflit ya ba gouvernance cohabitation oyo ezalaki très difficile pour na certains exécutifs provinciaux na ba membres ya ba organe délibérant ya ba province na bango respective oyo ememaki na destitution ya quelques gouverneurs nde mokonzi ya mboka akanisaki kofanda na ba gouverneurs oyo kosolola na bango pe kosilisa ba conflit interne surtout oyo ezalaki lié na coalition FCC Cash pe kopesa bango vision ya sika oyo ye alingi amemela mboka, c'est-à-dire oyo akotosa te akozwa état de droit na sima na ye nde 2 jours oyo masolo basololi mokonzi ya mboka abendi ba gouverneur de province nyonso matoyi pona kotalisa bango ete bazali wana pona kotravailler pona population et non pona ba intérêt ya ba parti politique esika bauti oyo akosala buzoba lisusu akokutana na ye na nzela na ye. Message eyokani pe prochaine conférence ekozala na ville ya Mbandaka esika wapi bakotia thème mususu pona kotalisa na ba gouverneur ndenge nini baotambusa ba province na bango. Kinshasa eleki partout. Coaching na lingala eza programme ya sika oyo pona kosunga mtu nyonso pona koyeba kosala business pe développement personnel pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Dimou Kenzi les coachs. Bien développer les idées, c'est quoi? Nous avons besoin à ce que quand tu as une idée originale ou quand tu as une idée que tu estimes porteuse, que cette idée-là soit réellement bien développée. Le problème c'est quoi? Le problème est dans mon kilio, le problème est dans n'engeto vivaka. Batebele azaki na idée moko malamu, ayebi ko chango en place te.
ayebi ko implémenter ngote ayebi ko tchango mbala mona ba action te quelque temps après amona mutu moko boyo azali na rapidité d'implémentation à mettre en sur pied aussi mi mutu mbala mona lobi oh mais idée ngam nazalaki nango effectivement attitude il y a ba grands entrepreneurs topé il y a batu oyo basalaka business pour gagner bazalaka na rapidité ya ko tcha en place ba idée. Or pour tcha en place ba idée ils ont ba élément oyo il faut au kokisa au tala au sangisa. Ce sont ces éléments là 5 éléments wana ndete ko tala lelo comment est-ce que au sangisa yango pour au tcha en place idée moko topé au développer idée na yo zana no brut idée na yo zana no original au développer yango au tcha yango na mokili et comment payer forme. Tout ça dans l'objectif de réussir, de faire mieux que les autres et de gagner dans le business. C'était Jimmy Mukendi, le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À plus. Beltesco a dans le marché 3 produits à qualité supérieure, flocon, café, Natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Okanisi etili te lisusu 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka te Noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème. Okosala yango ndenge nini zwa explication. Au déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes. Au déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe eza Noki flocon 3 en 1. Na 3 en 1 oyo nzosolo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo kosala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana alobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo babilo renon saison na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas, Beltesco, vraiment musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Tosolaki na population mpona koyeba soki mwasi aza na code ya compte bancaire ya mobali est-ce que akoki kobimisa mbongo sans que mobali ayeba. Bola na reportage ya Peggy Inunga. lelo bamama ebele bayebaka lisusu kogere mbongo te soki kaka mobali apesi ye accès na compte bancaire na ye akomi kosala na ye badepense inutile sans ke mobali ayeba. Okomona mpe mbongo wana azodepense kaka mpona bafutilité pendant ke toza na période moko difficile mbongo eza pasi oli asala mayele ya bomwasi mpo amultiplie ye azodepense mbongo na babesoin moko ezanga ntina me yango tokitaki na terrain mpo ya kotuna na population est-ce eza normal mwasi abimisa mbongo na compte bancaire ya mobali sans autorisation na ye? Ce n'est pas normal parce que la femme il faut asala oyo mobali na asengi soki mobali ayebi likambo wana te ezali bien te ezali vol il faut ayebisa mobali ke alingi na bimisa mbongo na banque. Alors à ce moment-là, ce mobile à permettre à saler. Mais sans l'accord de son mari, ils allaient malamouter, ils allaient voler. D'abord, nous allons toucher. Humainement, nous allons toucher, avoir les camois à salir. Ou à quoi qu'on salate. Pour la Bible, l'homme c'est le chef de la femme. Donc avant, moi c'est à saler les cambos.
il faut l'aval de son mari. Ce qui moi si mobile a yebi likamwanate ezali malamute. Donc je dirais ceci à toutes les femmes qui pouvaient faire cette affaire. Et ezali malamute. Et sengeli ozwa d'abord permission ya mobali avant osala likambango. Quelles que soient les conditions ou problème yo zanango, il faut mobali ayeba ke ozokende kubimisa na kopesa na bandeko basi. En tout cas, premièrement, que non, il faut que ça na manière mtu il faut ça. Faut moi si moko oyo azana boyebi que note az la pena nini ya kosambela que non ceux qui na sali boye mabe. En tout cas, conseil na kopesa na bandeko na biso ya basi. Ceux qui mutu asala kayango vraiment tike za bien te. Pana économique moyibi. C'est comme moi si mobile compte cause à lebele ako kakantila mabe a chelie poison essentiel kaka zwa nini na union surtout akende na yango concept oyebisa bango ke no batika lokwana eza bien te soki asala kyango ne bande atika aluka elongi ya nzambe conseil na opeseka yangwana bon non eza normal te parce que il est à propriétaire et à compte premièrement, c'est l'homme qui est son supérieur. Et puis, ce qui a ça les locabongo, c'est comme si ils ont du vol à Ibi Mobali. Ils ont bengi yango ba bongisi yango ba soigner yango détournement. Akiko Ibe loko alors qu'ils ont été donc ils ont normalité, ils ont anormal là moi je n'adhère pas. Je ne soutiens pas. Bon, ce qui mobile copie sa mot de passe, cela ne veut pas dire que va prendre sans mon autorisation. Non. Mobile a payé au mot de passe. Il t'a fait confiance. Il a dit que Oza épouse naïe, Oza confident naïe. Sur Yonde Mutoza yende. Au cas d'un problème, Yonde Mutu, au cosa la que au sauver mobile. Mais c'est quoi yo Ozoya n'absence à mobile au que cosa les locaux non. Là, je ne soutiens pas. Na urgence mobile à autoriser, là ça va. Ici, et même esa urgence mobile à PC autorisation, comment tu peux les faire? Au éviter et l'autre mobile à l'inga sala na mbongo wana, au éviter ces aponani, esa pas d'intérêt na bino. Esa intérêt commun. Donc mobile à PC mot de passe. Ça veut dire à saluer confesse pas que esa pas d'intérêt à famille na bango, ya foyer na bango. Donc moi c'est avant ça la eloko, elle doit signaler d'abord. À signaler mobile ce qu'il c'est ça là, ça sont pas que ça la té, oh ça la té. Donc moi ça a faute, ce que ça la kango a fautif. Ce que ça na basi basala kayango, en tout cas conseil na opesa ba onkara batika basala ngote parce que eza moibi. Il faut eloko nyonso ko sala quand même moi na soka asengi était moi na sali bongo. Mais a obeta moi na abenga mwana moibi et pourquoi yo mon maman osalango ça veut dire que maman que azape donc maman aussi aza moibi prochainement quand il y a un problème il faut d'abord signaler mobile ce qu'on a même si on a compte na numéro ya compte na mot de passe ya mobile na yo il faut d'abord demander la permission et ce qu'on sengi même bible lobby senga ba opesa yo pourquoi pas qu'on senga d'abord mobile il faut d'abord commencer par demander et puis la suite on te donnera la permission pour prendre. Ba maman boye bakeza na la moté ko bimisa mbongo sans autorisation ya mobali po yebite mbongo wana nini nde alingi asalela yango ya malamu ezali singa autorisation avant obimisa Kinshasa il est qui partout papa 500 fois tolingi toyeba comportement ya basi oyo balekisaka temps ebele na bandako ya ba parents na bango ki na bandako na bango moko ya mabala soki ezali malamu reportage ya Hervé Zaka. Basi mingi ya mabala bayebaka importance ya libala te. Okomona maman atiki ndaku na ya libala po akende kolekisa temps epa na bango. Toyebaka te soki balukaka nini okomona tango azana nupa na bango azoyoka kaka pose ya libala kasi libala yango pe tango azui azokoka kovanda esika moko te. Tokitaki na terrain kotuna na ba maman est-ce que eza normal na mwasi ya libala atika ndaku na ya libala po akende kolekisa temps epa na bango? Aujourd'hui moi si babala ki mbala bala pusi déjà mbongo yo sauve le satan epa na mina ndeni ozana taba mobala pesa onzela apesa onzela bi madame mabima ke dota ya mama et tant on aime sur obima na simaye na ba camarades ne so okuta nda ko salite siko o moto ozokwesa mobile na obende
moi ça libala faut otalaka elonganda kuna yo moi ça libata ngozo bima faut ye bobala pesa onzela ah osengiza papa nangina kotala ba parents na ngai ndo ah te soki la boy okutala do osala matala te bala bisembo ngabalaki yo ofasoka ndimi oyebi tanini fo bongisa ndako na yo so oza na bando bongisi bana po mbeto babongisa to mobala kiti mobala bibo bala bimatongo ndatika ndo ezaka mama to mobala kiti na mbeto ake konuka yo mwasa fo bana makao mususu ozi mbeto naona no obongisi mbeto no ya libala obongisi mbeto no bien po bimi na sayo bandi ko sawa misano msu ya mike mwasa libala bimante pona masoda pa pamba mwasa boka ngi puta na tolo so beta lisolo tikinda ko no salite mwasa libala ka bongo to mwasa libala panda ka atala ndaku na ye atala ka mobali na atala ka bana na ye to bala ka po pona bomengote to bala pona ko yedanye mwasa na mobali moi ça libala ko ko bien pour l'année aux autres déjà moi ça libala babala yo te gouvernement le bien pendant 6 mois c'est que boza bon système mobile pour moi on appelle ya zerana zalaka boko ça appelle mobile le pele le mo na konti pourquoi ko ba ko keta passer ba tempele pas la bilo bongo otika mobile na nani eza normalité conseil ezali mais faut yeba libala ngo eza ndenge nini tamso libala mso nza kudisa le mso libala mso oyo pasteur Patrice yebaki ke o to kutana na babisi je t'aime je peux moi 66 mois aussi wana ya libala te libala faut nzamba ba keta la boss lo yela mbano ye wana oui conseil ko ça mais bon yebi libala on ngezo lekate tamso moi mobali azozo mbongo azobomba ayela ndako mbongo zate moi se faut que leka pala bango oui conseil na ngate tata ke mamesa mabe moi se faut na ndako na yo soko mbonye simite luka ba para soko simite ke ne pas pasteur ko ba pasteur pe ba sugaka neti ngani bi pasteur dandi makumbu ye côté pena libala azo adorer moi sinae ah mama tikako oza besoin lengi oza pas besoin libala pasteur dani makumbu na njili aza mwana muke pasteur a jeune mais so tenengo zo adorer moi sinae église ba jeune pasteur jeune maintenant on dirait moi c'est yo soko yeke ote po ba surtout ebi ke ona la pasteur maman osuka la porte OK c'est que ça normal te moi c'est et ça normal ata mukolo mo te pote pas OK lira pas la bino to za na za te vanda mbana oyeba nyengi ni mais oko passa batin belete pourtant dans na balio ndako ange komi da ndako na yo oko zonga supa na bino te to mona basi mususu atiki ayenda ku salite akefa ne chez ba parents na ye wana vraiment eza normal te na moi so libala soki nde babala ki ote wana bien mais tant dans bala bimiseli ombongo non faut s'occuper na biloko ndako faut s'occuper na ndako na yo ozate ke non tamuke te na ke pa parents na biso non wana vraiment bon conseil on peut se taguer na za mobile na za pe na baleka basi soki eza ba basi ba sala ka bongo na ba sero ba sala ka bongo ke babali yo okendaka tout le temps na ndako ba parents na yo vraiment pardon tika lengela libala no mama libala eza pasi lengela libala ala eza batan ebele plus epa na bango bongo ndako na yo atika ona nani atika ndako na nani tant babali andimi déjà engagement il faut supporter nyonso avant na ndako libala na ye azwa soin ya ndako na ye ya mobali na ye na makambo na ye nyonso oh conseil ezali pourquoi pas yo tant on ndima libala on ndima nyonso il faut que supporter ko vanda na ozwi te vanda kana ndako libala nzamba yebi ba mama boyeba ke tangu déjà au bali il faut pe o supporter nyonso donc otika makambu oyo ozalaki ko sala tangu ozalaki nanu célibataire pe oyeba kozwa soin ya ndaku na yo ya libala kokende epa na bino eza nango mabe te ma ekoma habitude te pe avant obima po okende epa na bino il faut nanu osenga permission epa mobali na yo po makambu ya kobimaka kotikaka ndaku na yo ozoyeba te nini ezoleka na nsima swati bana batikali salite to ndaku kutu eza salite mupaya pe akoki koya na nsima na yo mwaye amela ta mai eza te soki basani ezalaki salite donc bamama bomesanaka kozwaka soin ya bandaku na bino ya mabala po libala basalaka nango jete Kinshasa eleki partout. Magazine KNB a pris opportunité na ba fidèles téléspectateurs na nyonso ba présenter ba vue na bango na cadre ba fête ya fin de l'année bolanda bango. Premièrement ba vue na nga nazo présenter ngo pour na peuple congolais parce que année 2020 to passé yango année mo mystérieuse année mo ya pasi et puis na ngolo nzambe asali ke tokota année 2021
vraiment napesi na merci et pas nzambe au nom ya peuple congolais et puis comme chrétien napesi ve na ngana église Bethlehem Efrata napesi ve na ngai pa ya pasteur Jean-Claude Bol mon pasteur et pas ya pasteur Devos napesi ve na ngana groupe na ngai intercession et ça ko bosana ba ami na ngai ya commerce place na Lukambongo napesi bango ba ve na ngana souhaiter bango vraiment meilleure année 2021. Bo santé maman Christine, maman Tsanga Batulukisi, papa Albert, na bo santé bango na pesi bango na sto ba meilleur. Nzambe merci loko to silisi mbula malgré mi pepe ba corona banini na pesi meilleur ve na papa na ngai président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pesi meilleur ve na pesi Jean-Marc Kabund na pesi Augustin Kabuya na pesi collectif ya parlement debout na pesi pe bana nganyo so Flafima ya ONG Mbote na pesi président Christopher Ngoyi meilleur ve na pesi bana nyonso République du Congo bazana posa yake mboka na bango kende liboso na pesi bango pe meilleur ve na koko na ngai Vero Chala na pesi Mbote meilleur ve en tout cas nzamba pambola biso ba meilleur ve na biso nyonso tokota na 2021 année au mokonzi ya mboka lobi ezali année ya musala e bandi meilleur ve ba biso na bino nyonso na pesi Jimmy Mukendi meilleur ve na pesi Zakari Baba Baswe na pesi Ndeko Eliezer na pesi le caméraman le plus célèbre Peggy Ilunga meilleur ve. En tout cas merci pena na venanga Jimmy Mukendi ya kozala reconnaissant ya kotinda ya biso caméraman na commerce na Gombe pona ba vepe na batu bazebele mais particulièrement na ebi ke naza mutu naza na ba relation faut na souhaiter quelques vœux ya liboso na souhaiter no maman na ngai Mapemba Monzo azana banga moyo kuna mabela nero ya mibale na keno Angola po batangola mona mwakala na koti pena na kati pena ya kata kamfufu na saluer boss Carlos na saluer venanga Dadi Sasa na saluer Papi Panda na saluer boss Ndala na saluer Freddy Kwanza sans oublier venanga Pichen Mukulayanga au petit no na ngamba ka mona masa pecho ba beta libanga makasi biso yo ba venanga ebele so na zongi so na kin na saluer ML moteka ba télévision Pati Wamba wana kuti olobela te bureau bina filé alors na saluer sous boss nanga bal Mirfi Elek alors Rodri Kalema na batu nyonso balinga ngai. Grand merci pour la confiance et la fidélité. Au bout de toujours comme ça dans le magazine qui t'a ça na biso casto. Comme bon on a su que édition de l'eau, ceux qui vous s'appellent qui n'engo. Bon remercier équipe rédactionnelle Mobimba ya KN. Benassim la caméra tout là qui na Hervé Zaka double Kumo. Na réalisation ya Nathan Siata pe na coordination aux qui na Yeme Dimu Kenzi. Kaka ndenge te sakabino. Bobo ça na ko s'abonner gratuitement na chaîne YouTube qui t'a ça na biso. Pour qui t'a ça oyo. Et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino